Avec la propre association Cancer Amitié. Infrastructure dans Makala. Pour éviter que la commune dans Makala et ça parmi dans la commune Oro, et ça va péter dans la zélade. Il suffit qu'à la commune de Makala, la classe est à Awa, et de là, on sort en moyen, on sort en Dakou. Pour le lui, zéla est acté, infrastructure dans le roi est acté. Et ça, opération, il y a Gel, Sarah Ligablo, Sarah Kati, Tika Koulouna. Et ça, c'est roté, c'est roté. Avant la souci à côté de la classe, il y a un qui dit pour que un cabonne moi carré, moi big. Et le mot, tu encourager par la souci, il y a côté là. Et ça pour favoriser l'éducation. Makala oye! Na sepeli makasi na moi ba mama bosa na plaisir ngoko. Ba kina ole ba mama ba ole. Oh, c'est tout ngokande. Ba bosa. Esengo na ngai ezali ndenge na moi ba mama. Nayebaki kolela na bino pour la rentrée scolaire. Malgré que la rentrée scolaire c'est les qui n'avaient non. Na ye ata après la rentrée scolaire pour kabulama mukio na sana yango pour na bana na biso ko Congo ya lobby ezali tozo préparer bana na biso. Ezali boyete. Maman Zamba Pambola bana zonga ye classe lundi mais biso biso bana ba zonga na bango te après 6 mois sac moi paka ba kaye lesika na so mabilo o esali mwa mbongo et réduire pour moi na zonga classe Zamba Pambola mama kaye swami papa mama mama tosepeli na geste bana kosenga ekaka natif ya makala na timasi nosambola liboso oyo esingi biso nasepeli les frères parents alobaka nini nauti koloba totala mpona mama Monique eza mefasimba ye po biso toali baboti ya moko aza kati na ye rite dio fois toza baparent edio donc bana oyo mpe bazoya nsima bakola na ndakisa ya mama tokotika ye te tokosimba ye atuka nzambe apambola ye abatela ye na oyo asali mpona Makala c'est ma famille. So na yaka na makala ndenge olobi eza délaissé. Pasi na ngai yango wana makala eza délaissé na ko tika famille na ngate nde basa na gufa ndenge wana yango moni na yaka souvent kotala famille na ngai tango nyonso koyoka o koyoka kolela na bango koyoka baposa na bango yango moni nazalaka tout le temps na makala.
naye lelo kopesa bango ba kit scolaire effectivement parce que bamama ya makala babengaki ngai babengi équipe na travaillaka na bango mpasi na bango ezalaki bana nanu bazongi classe te bana bazongi classe te mpo na nini parce que biloko ya classe ekoki bango te baza na biloko te bafourniture eza te yango lokola ndenge nalobaki famille na ngai eza makala naza makala nakimaki na lombango nyonso kobongisa kosombela bango biloko ya bakaye ndenge bakit scolaire yango natiaki kene kopesa nasalaki yango mpe kaka lobi ya ntango nayoki kolela bango moni lobi nakimi mbangu nasombi nabengi bango na bitala oyo kaka bakoya baya kozwa tobengi association na biso kasi amitié na o mama na biso Monique aza la coordonnatrice ya association oyo esangisi biso l'après-midi ya lelo totekelanga honorable maboko oyo ye moko coordonnatrice na biso mama Monique aza na kati oyo nga moko mpe aza na kati donc eza parti INC ainsi que Otobenga Moulaï, Union pour la nation congolaise, où dirigé par l'honorable docteur Vital Kamere. Mais, vu que tout ça, parti politique, non, mais quand même, ce que a introduit au bino na idéologie à partir de la mission au révision de Zali, où il peut son privilège de l'auto à la paix candidat.
Conseil Amitié. Association Conseil Amitié. Nasi so pour moni ba protocole. Malati polo liboso eza lelonga mama na sima bakomi Association Conseil Amitié. Eza aspect oyo ensemble tokotambola nango au travers projet nango oyo tokoprésenter bino tout à l'heure ezoya mpona moderniser commune na Makala. Elongola biso na bazone tombo oyo bayebaka biso kala. Etombola pe kita ya commune na Makala neti ba commune misusu. Eza bongo te? Ok, merci beaucoup. Conseil Amitié ezali déjà ONG, organisation non gouvernementale. Alors ça, on a un bon gouvernemental. Projet à Moumounene, Conseil Amitié, on a 12 piliers. 12 piliers, on a ensemble, Biso Nabino, et le Maman Monique, Netokotambola Nango, pour la Koyosunga, commune Abisso à Makala. Infrastructure dans Makala. Pour éviter que la commune à Makala, et ça parmi la commune Olo, et ça la capitale à la Zélate. Il suffit qu'à partir de la mort, on va casser les bêtes à Awa et payer par le sang à moyen au sang à la table. Pour le lit, c'est là exacté. Infrastructure, normalement, exacté. Mais au travers projet à Maman Monique, ça va nous faire total l'année, pour amender Malembe, si tu peux, ça fait ma part à l'infrastructure, tu vas commettre du sous-sous. Et ça, on va commettre du sous-sous, ceux qui ont dit, à tous ceux qui ont pour dire que nous avons monté dans qui te la continue à mon corps. La commune a dit ça. Attends de tout faire. Parfois, parce que je suis monté dans la il faut sous la presse, autant pour la partie, pour le mandat. Il y a ce moment, ils ont porté la sécurité et la bagnole ce moment. Projet à Maman Monique, c'est ça. Total infrastructure, total soin, il y a santé gratuite, total soin, il y a éducation. Dans projet à Maman Monique, les alliés sous pour remettre les bâtiments en ordre. Dans l'opération, on va lancer très bientôt. Et ça, opération, il y a Gel, Sarah Ligablo, Sarah Gabi, Tika Koulouna. Et ça, c'est roté. Dans un projet, on dirait, il y a la formation, dans la microfinance. Pour la maman, dans tout ça, dans la papa, dans la débrière. Merci beaucoup. Projet soit vie. Notamment par candidat. Madame Ruth Edio. C'est bon. Et le roi a mis son tout ça ensemble pour que tout le chambre n'a pas pour gérer les vues. Et ça va monter. Avant la souci à côté de la classe, il y a un dernier qui dit pour que un camarade dise moi carrière, moi big. Et le roi t'a encouragé pendant le bazar la souci. Il y a Kotama, et ça pour favoriser l'éducation. Est-ce que ça m'a dit? Bonjour les amabés. Les amabés, tu peux mettre en haut. Oya Moïna et Moniki, Alowana Makala. Oya Moïna et Moniki, Oya Moïna et Moniki, Alowana Makala. Ayo para makala iya o oya boina e boniki iyo oya boina e boniki ayo para makala
na place na ye. Mutu na place na ye. na bino pour la rentrée scolaire. Malgré que la rentrée scolaire c'est les qui n'avaient énorme. Na ye ata après la rentrée scolaire pour kabulama mukio na sana yango pour la bana na biso ko Congo ya lobby ezali tozo préparer bana na biso. Ezali boyete. Nalingi bino mingi koleka. Makala que lobby ya makala ezali pino na ngai naza makala epi makala. Merci.
nzambe apambola ye bana azonga ye classe lundi mais biso mosusu bana mpe bazonga na bango te apesi mwa sac mwa pake bakaye nesika na nasoma biloko oyo esali mwa mbongo eréduire pour mwana azonga classe nzambe apambola mama tosepeli na geste mais oyo eza makasi epai ya mama ngai na kosenga ekaka natifu ya makala na timasi losambo na liboso toyebi mitema bato te losambo na biso beletere na ye topesa ye confiance soki akosenga biso bapara oyo ebele te na bakartier ata moko tokutana na ye topesa badirectif toyeba makala eza mosala makasi mosala eza makasi na makala po soki tokei nakota ngondo maria okomona bafule okomona bakalamu ndenge bebi okomona bakuluna donc eza mosala oyo tokokoa batiki na ye tosala ensemble na ye wana nde ekopesa valeur pisa oyo mais oyo esungi biso nasepeli un vrai parent alobaka nini rauti koloba en tout cas mpona mama Monique eza mefasimba ye po biso toali baboti ya moko aza kati na ye rite dio fois toza baparent edio donc bana oyo mpe bazoya nsima bakolanda ndakisa ya mama tokotika ye te tokosimba ye ndenge ndeko alobi bisiko bapubele yali tokosala tolongola yango tosala quartier commune ekoma kitoko lokola bacommune nyonso antuka nzambe apambola ye abatela ye na oyo asali mpona ye. Non, eza première fois te, bonjour d'abord, eza première fois te nayaka awa et c'est une habitude pour moi awa ezali naza natif ya makala awa ezali base na ngai famille na ngai baza na makala nayaki lelo awa kotala bango. La réponse est simple, hein? Naza makala, je suis makala. Et là on a aussi parce que famille na nga eza na makala. Donc makala c'est ma famille. Makala c'est ma famille. So nayaka na makala ndenge olobi eza délaissé. Pasi na ngai yango wana makala eza délaissé na kotika famille na nga te nde bazala na gufa ndenge wana yango moni nayaka souvent kotala famille na ngai ntango nyonso koyoka oyo koyoka kolela na bango koyoka baposa na bango yango moni nazalaka tout le temps na makala naye lelo kopesa bango bakit scolaire effectivement parce que bamama ya makala babengaki ngai babengi équipe na travaillaka na bango mpasi na bango ezalaki bana nanu bazongi classe te bana bazongi classe te mpo na nini parce que biloko ya classe ekoki bango te baza na biloko te bafourniture eza te yango lokola ndenge nalobaki famille na ngai eza makala naza makala nakimaki na lombango nyonso kobongisa kosombela bango biloko ya bakaye ndenge bakit scolaire yango natiaki kene kopesa nasiaki yango mpe kaka lobi ya ntango nayoki kolela na bango moni lobi nakimi mbangu nasombi nabengi bango na bitala oyo kaka bakoya baya kozwa me na comprendre te ebele oyo baye mais bon j'espère que bango nyonso bakozala servi.